ingénieur totalement dans la souka ndenge mazo utabwe ndenge ba sala na bango tozo la bonne option ya kianza pela kwa na ngaba. Nayebi yobi nakomona alo
tolo na se na zolala eza ya pamba te Yesu eyano nanga ezali atara monite lelo yo lobi nakomona yo moto ozolanda séminaire oza na retraite eza ya pamba te ne te décourage pas eyano nanga ezali atara simite lelo yo lobi nakosimba prière ozosala na ngongo yo eza ya pamba te Yesu eyano nanga ezali atara simite lelo yo lobi nakosimba adoration ozosala ezali ya pamba te Yesu ndenge ofukami wana kaka eyano nanga ezali my God merci Jésus atara monite lelo yo lobi nakomona répète encore après moi il est vivant Oscar basala nenga likolo nenga ba carnivore o ezala mémoire minene bien sûr basali mais
biso bato mwindu pe ba congolais toza pe na mayele tosali ba carnivore mais ko neti liboso boye pour permettre les lona lobi bana ngaba bana lemba bakemba isusude. OK, merci pour la contribution na yo boyo ki ndeko ba ndenge ya lobby et kozala bien carnivore ya kala soki ezaki ba ko buka yango pe po basala yango comme niveau mona oyo basali lelo na année 2021 puisque bato ba lobby que non o eza année ya 2021 eza année mususu ba ko kozwa jamais makambo ya kala bazo songo lelo. Merci na bino nyonso rester toujours bon ko baka kana ba interview na biso. Bonjour. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo ngai Pichen. Papa Pichen, to etoza na route ya Kianza awa. Route oyo ememi biso pena na banzela ebele, ememi biso na Super Lemba, ememi biso na Matete, ememi biso na aéroport. To moni pon oyo ebukanaki mwa kala. To moni bande ko na biso OVD na grâce ya Fachi Beton, ba ye ba sa biso pon. Moi impression na yo to pe lobana ko kozani par rapport ya misala ndenge. Bon, maman musala o na moni ba to OVD bazo mema na bango ngo bien, même mécanisme o ne caniveau ya se o ba belge batika. Donc lokola batu batonga likolo nde ezo pesa ba lokwa mwa difficulté mais na moi pena bango pena nde bazo sana bango. Donc j'ai ezo ke lango bien pour nzela o eza pena très nécessaire nzela o tetela kande to comme suka na pa be muto kolonga matete pa comme capela. Donc ozo mona azo dépasser bambongo ebele mais j'ai pena ezo ke lango bien na sepe na ingénieur penina total on pena ti pena la suka ndenge ma ezo utaboy ndenge ba beji ba sala na maele na bango moko tozo landela pena pona biso ya Kianza pena fo ponga na vena ngaba. Merci papa pour la contribution na yo boyo ki papa ndenge ya lobby ba sepe na ndenge nzela ezo salema ezo pesa passe kaka na bandeko batongi banda kuna nzela ya caniveau wana ezo pesa passe ezo mbouye ba ingénieur bazo yeba te ba ko sala nini puisque ba resi na sikana tozo ko baka ba interview na biso. Bonjour. Bonjour maman. Kombo nani? Comment langa Jacques Safari? Papa Jean Safari. Toza na route ya Kianza awa. Route o vraiment même biso na banzela ebele. Soki to bemi na ngona université même biso tina ba rond-point bemi biso na ville ka route moko. Mais to moni esiko ebukana ke ezi moi temps ba zonde ko sala te mais na grâce ya président na biso Fachi Beton na elonga ba ndeko biso ovede to moni ke pont o ba komi ko sala ngo. Moi impression na to pe global ko kozani par rapport à misala. Ah te implication za makasi donc biloko yo esama époque bana ba belge bana batika. Ba président tout ba leki batiko sala ngote. Mais to moni grâce ya président Fachi Beton place oyo ezai pena place mo mabe mais toye mona siko ben ingénieur oyo apesi volonté apesi misala basala mais lokola basala toza assurance que place onde etikali beton libela donc longo na mokonza mboka na musala malamu nda zo sala pour na peuple congolais. Merci pour la contribution na yo boyo ki ba félicitations za vraiment belé na ba imboka tozo ko bakaka bonjour. Kebano bonjour. Comment on a JR? Papa Jia, toza na kati ya route ya Kianza, tomoni musala ezo salima ndenge sengeli. Moi impression na to pe lobana ko kozani par rapport na ndenge tant enyoko biso tamulai mais de tomoni bénédiction na ba osala biso déjà makada pour na biso awa. Moi lobana ko kozani. Da elo na sepeli na moni bena OVD azo travailler. Apis na ko féliciter président na biso mboka Fachi Beton na musala pesi pour na ingénieur na biso yango to so mona yango to sala mato ko sepela kaka ekende liboso binza pa masu. Merci pour la contribution na yo bandeko ba sepeli. Restez toujours ko bakaka ba interview na biso elongo na bandeko na biso ya motard donc babi bon on peut ba tika la simate on peut bazala en kati ya micro na biso. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kombo nanga Jérémy Kalonji. Papa Jérémy Kalonji. Toza na route ya Kianza awa nze route oyo même biso na banzela ebele même biso na Super Lemba même biso na aéroport même biso na nzela Matedon même biso ba banzela ebele. Tomoni lelo pon oyo nyoko biso tamulai mais tomoni lelo na grâce à Fachi Beton tomoni que non ba raisonner biso na bande comme ça OVD ba osala biso nzela pour faciliter biso pour la transport. Moi impression na yo to pe lo bani ko kozani par rapport ya musala ndenge zo sala. Te moi lilo bananga na ba kisaka kete tomoni kete musala zo salama depuis Fachi Beton si bokonzi donc makamnyo seso ke kana pete ablonyo seso marché kana pete yango na nde biso ba wewa to fongoli bibebu na biso koloba kete Fachi Beton umele sika zali po moi libulo muki atinda batu balandela ngo pe basisango
En tout cas, tu félicité, coup de chapeau, 50 ans de pouvoir, on a bâti les 60 ans. 50 ans de pouvoir, mais 2023 élections, il y a 50 ans, parce qu'on a élections à la et les élections, à la télévision, qui était Moutouarozala président. Na 2050 président Fati mutumse swazalate et bongo siko yo voter na muto abongisa mboka kaboy donc makamnyo soka kitobo enseignement gratuit makamnyo so kitobo to longole poani biso to sepeli Fati beto umela 100% donc tina liwa ya fanda kana kitiona nonanga ezali atara monitere Yesu azali tolo na se nazolala eza ya pamba te Yesu yanonanga ezali atara monitere lobi nakomona yo tozolanda séminaire oza na retraite isika nyonso prière ozosala eza ya pamba te ne te décourage pas yanonanga ezali atana simbitere loyo lobi nakosimba prière ozosala na ngongo oyo eza ya pamba te Yesu yanonanga ezali atana simbitere loyo lobi nakosimba adoration zosala ezali ndenge ofukami wana kaka eyano ezali yanonanga ezali my God merci Jésus atara monitere loyo lobi nakomo répète encore après moi il est vivant il est vivant il est vivant notre rédempteur est vivant il est vivant il est vivant nani yango aya azonga lolenge aya il est vivant il est vivant il est vivant Jésus est vivant Jésus est vivant oh. interview na biso bonjour. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo na ngai Pichen. Papa Pichen, toza na route ya Kianza awa. Route oyo ememi biso pena na banzela ebele, ememi biso na Super Lemba, ememi biso na Matete, ememi biso na aéroport. Tomoni pont oyo ebukanaki mwakala. Tomoni bandeko na biso OVD na grâce ya Fati Beton, baye basali biso pont. Moi impression na yo to pe lobana ko kozani par rapport ya misala ndenge. Bon, maman musala oyo namoni bato OVD bazo mema na bango ngo bien, même mécanisme oyo nde caniveau ya se o babelge batika. Donc lokola batu batonga likolo nde ezopesa bango kwa mwa difficulté mais na mweme pena bango pena nde bazo sana bango donc j'ai ezokela ngo bien pour nzela eza pena très nécessaire nzela oyo tetela nde to comme suka na pa muto kolonga matete pa comme capela donc ozomona azo dépasser bambongo ebele mais j'ai pena ezokela ngo bien na sepe na ingénieur pemina total on pena ti pena la suka ndenge ma ezo utaboy ndenge babeji basala nama ele na bango moko tozolandela pena pona biso ya Kianza pena fo ponga na ve na ngaba. Merci papa pour